Mais pour ni ba makambo mususu ezobima peka na bato fimbo na fimbo. Mora na malika na pesi bino bambote belé place boza. Na pesi bino pesa bambote. Mais oya bino bozongisela kanga. Problème ezate. Oya pembeni ya kene. Boye ko luka eloko moko boye. Oya bino boya ka koluka. Kobima na bino bobima ka mabe. Kofelo mida yemba mabe nango bombi na motema na yo e. Bolamu nango pikoli na kata motema. Ata un jour yoko se souvenir. Te, problème ezate. C'est ça la vie. Yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu yango moko ezali yo massage pe omibikeli déjà avant ke munganga asimba yo inutile ya kwa na garde malade awa bango moko bapesaka biloko ya kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akosenga bapesaka malade. Mais Aïda, malade on a bimika kate. Ongo docteur, ako bimandele ni yata yo moko pensa. Awa no hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Eza pona kolia te. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a. Bino bo éviter. Mbete zo sala mouvement au malade ya lingi. Wifi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Na kombi tuna. Nazana mbete hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Ngana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na mitoni misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique misunga oyo ya mama Grace Mandela la pétrolière. Est-ce que Tiambezali ezali te? Biloko wana ebangisaka bato parce que lelo tolia place moko tomela place moko tozoyeba mitema na bino ndenge eza te. Ce n'est pas normal. Passe pas aux athées. Biso F meeting toto sani parce que tu es que yo faut na passeport. Musala o ngana zana pona ko sala fali eza ko défendre ye, ko défendre ba œuvre na ye, ko lobela ba content na ye ya ba concert, ko lobela na ba trophée ya zozwa. Ah, merci beaucoup Mumbaya. Maniki aza mukolo. Mani nana na mabe moko na golo ba pona manikete. Manike sauver nanu avenir ya prince. Baza ba spécialiste ya ba mvutima mutu mso ko kende ko asimba kisi o amvutaka neka leader o ya lobby o ya imposer pour leader ayo kelaka ye kaka. Mama na biso kaka mama na so mbanda wana apelisa pe msu moto ba koni boye awalamba biloko na mbongo ewuti pa mama fali. Fala linganga makasi na confirmer ngwa linganga makasi. Na sambi la raso na tia batu na mabondeli. Na kobosa na kagaso na sulete. Papson Makungi, le Monique Biana. Aïe, yo ya. Fali azo. Tumba toyela ki yango donc malango eke media. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. London in Paris.
This is London City. Grand merci à tous les abonnés, aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Et c'est un Makassi une fois de plus. On est ensemble, na ba vidéo, na ma rendre disponible pour Nabino, réaction et tout ça, un grand plaisir et bonjour, na bandego partout, Bozali, bon confinement, na bandego jusqu'à preuve du contraire, baza confiné, on espère que Marambo est normal sur ce plateau une fois de plus. Après, les canaux qui tournent après voyage, il s'est passé aussi beaucoup de choses là-bas. Autres occasion j'espère dans l'émission à l'élo, pour m'éclairer en même temps. Ce qui se dit sur internet actuellement parce que voilà pourquoi je disais que biso moroto yambaye américain un tout petit peu éclairer biso sur moi maromi balemi ça te et puis après tu mets là quelques actualités les a retourné autour il y a internet culture et autres au sala biso sous kana plaisir Glody ben ça sous anabiso permettre toi introduire invité biso Ken Piana bonjour. Ouais bonjour Thierry Mombaya na pesa na no mbote na mama CDG Mampata Motema président Weranson, mbote na prophète Emmanuel Dodi, en tout cas mbote na prophète Moïse Kabodi, basali nzambe nyonso, il y a différentes religions nyonso tout au Holanda biso en tout cas na pesi bango ba mbote. Tout à bana mbote na si de jiban pata, so to say mission mo wepe mo foke na maison mère ne mo bana pe ka bon. Ko ça l'émission ndeni. Yo za mtu filmu na filmu pitopale. So ça émission ya pitopale pena pour na maison mère. Non, pour na peka bon. Non, pour na maison mère, c'est na bina na ça la bango peut-être analyse na ça la critique. Donc na bango ba bon parce que maman si de jima mpata za mosala nzambe. Maman si de jima mpata musala wa zo sala eza musala o mobile na sala raté. OK. Donc na komisaka maman si de jima mpata za ko laksake. Premièrement, il faut que ça rabassale ensemble valeur parce que ma bonne deli na bango et ça la rabiso peut quand même vivre et par la rabiso peut na moi ba danger belé. On s'en comprend na sens wana. Donc ko lingate o comparer makambo ngana loba pour na mama CDJ na président Wera. Bana deux domaines différents. Président Wera ba ta musique ya mokili. Moi si na yaza mama pasteur o azo bongo lisabatu mitem. Donc yango ko sala ke otumbi koto mais okomisika mère na rotumba nanga pe président Wera so na moni mo ba défense moko boye mais maman na okomisa parce que ba prédication ya maman na pe mo na landa ngo pe et ça la nga pe bien. Voilà, félicitations pour la mutuka et ça biso bien. En tout cas nga pe nazo remercier nzambe na ngai oyo nga depuis nazo kola na envia ko kende ko luka vi na sima ya nganga moko boye te. Très bien. Na lobaka soki nzamba pambolinga te nga na simaga ngoke na préféré na kufananga mobola sikoyo to travailler na toki na batu ya ndenge na ndenge na kutana na ba relation ndenge na ndenge o ba prometanga peut-être ba mituko na zui lelo batikala opesanga te na ebite soki ba raison ngo ezalaki pena ko tutana te mais comme nazalaki ka mosali ya nzambe ko pambolanga à travers ba serviteur naï oso comprendre yo pena mosali na nzambe na pena mosali ya nzambe solo parce que moni ko sala la nzambe za mingi na ba acte muto asala la nzambe azalaka na souci ya muninga ndenga za na souci na yemo. Très bien. Donc voit ko sala la nzambe solo ezalaka même bible lobango linga muninga na ndengo milinga yo moko yoka pasi ya muninga na yo donc to évoluer ka. Oui, nous avons comme ça fait battre Ken P verset biblique linga moninga na yo tout ça malgré mutumbutu na. Bon, mbutumbutu ça par rapport à musala to sala. OK. Et là c'était que nga mbutumbutu so na sala ka mo boye na ndenga ba émission là c'était que vie privée nanga na vivango na mbutumbutu. Era mususu bato ba na ki série wana. Mususu ba sala ka ba mabe mingi pe ko lekanga. Tout le monde a des journalistes combien au balat travail veste qui sérieux tout ça moment la vidéo mo webimi alors là ça moi si a battu ya libala ya fongweli bo tout ba image ezali et mususu na ndenge ya qualification ba mususu ba bima pena ba vrai sérieux ya blague te mais ngaka mutambutu mbutu boya mususu ba vi wana mususu na kota yango. Ça c'est très bien. Voilà pourquoi apparence n'est pas les apparences sont souvent trompeuses. Donc tous à la rater au CFI mais Ken après voyage autour les qui sont en Turquie déjà bah question c'est bel autour à voyage avant même tout bête sur la réalité au vivre kuna
La vraie raison déplacement de Kinshasa tikuna yalaki na occasion nini batu musu balobi ke pona bi na filet batu musu balobi za nango ba raison personnelle batu musu balobi za batu na ba victime entre autres saoulés les autres ne ba tsaki ba moyen pour okende to comprendre okende nini. Bon, merci beaucoup Mombaya. Ah na lukana so la moi vérité muke. Nga na fanda jour moko to kutana na soule na rotana tout ça na FC na be grand portrait. En tout cas nazoka pour ça déplacer. Nazoka pour ça déplacer. Sur la FC na lobi non déplacement na minute ba ambassade tout eza okangama. Mais ça ambassade moko ka retikali ba opesa ba visa. Eza ambassade ya Turquie. Maintenant préféré tout pour kende. Na linga moi équipe na film bokenda ta 3 ou 4 personnes. OK. Nga moko na ozabino en charge. Très bien. Ebisinga lobino yelanga passeport ya Valdi, yelanga passeport ya Manike, yelanga passeport ya Moura de la presse. Na yo moko 4 personnes. Na nga moko 4 personnes. Et ça li que Valdi Tamboué moment ko tsaki dossier à passeport et ça moment où ba blokaki ba auto bloqué ko ça ba passeport. Donc Valdi akutana na problème moko na moment ba senge ba passeport et ça moment où ba auto bloqué makambo ya ba passeport ko bima. Manik de John il y a zali na passeport te. Moura de la presse azalaki na passeport de service. Passeport wana simbisango quelque part. Moi ba dossier moi bazala landela et na cadre ministère moko boye moya récupérer ngo ezate pour ekota quelque part. OK. Donc et ça li que nga na se retrouver ka nga moko mutuna na passeport. Sur le kauka na mutema malamu azalaka nango azui asali ba dossier nyonso tout complet ameminga ti na ambassade afuti ba frenyo so biken comme okenda Turquie ya liboso ba pesaka entrée moko tout na zelo multiple entrée. OK. Alors je l'anga ba visa ya long séjour ou même il est long de tout ça l'émission so na bina zonga Turquie na zonga parce que visa nezana no ça multiple entrée. Donc na kendaki avant na kende et ye ko coïncider bi na filet pas jouer contrat moko boye ya ko kendo beta na Turquie to solida bi na filet bi bi to ko sangisa pe mayele toujours la voyage na wana na que vous avez déjà un visa. Okay. Parce que na ko se déranger te ko lukelo sur visa yo za déjà un visa. Très bien. Donc oki ko ya ngai te na futa billet mais ko kende na biso kuna ba séjour na nyonso to eza na maboko nanga. OK. Donc ba hotel nyonso na fanda ki kolia nanga makambu nyonso et komaki na maboko abina filet en plus et là on a sepela na bina filet ko zonga na biso pe boye vraiment afuta nga pena nde balobara ka babenga ngani coupage no bien nga pena coupage nanga ya musala pena to kendaki afuti nga coupage. OK. Mbongo bina filet azwaki ya production apesa nga 10% nango. Donc ne toi boto lo ba ken au lieu de place au lieu que tu as saoulé pour le même voyage au lieu que tu as bien filé. Oui. Voilà, nous sommes clair parce que comment qui koyo cabinet yo mo éclairer ça bien parce que to comment un peu koyo kamambo belé comme quoi yo no beti baninga 12 il fallait que bino nyonso mais après au final ba kamoka boya okende viser bima yo mo. Donc on nyonso zo lo ba maneza ngo yango te. Bon, na sepela trop. Soki na ki lisolo batu bazotonga tonganga. Na sepela trop ka po na okana no lisolo te ke Valdi tamba fanda quelque part à Toninga. Peut-être banga. Parce que batu bazo déformer de makambo. OK. Et ça ko banga ngate ça Valdi aza garçon logique. Très bien. En tout cas Monique batu nyonso tout baleka pena na fimbu. En tout cas na pesa nzambe merci ndenga tindela garçon na Valdi tambwe. Aza garçon moko sincère vraiment. Na sepela pe na nzambe mingi ndenga tindela lora chou. Na katika na dekombo wana. Valdi na Lorachu. Comment dit lelo? Ezana bande ko mususu balobi les gens n'aiment pas les gens wana au papa chéri loba ngo na denga solo. Parce que ezana bande ko mususu nga loba ngo ko fiolo midaza ba biloko mususu ayemba azana ti prophète. Bato mususu batala ka simate batala ka rétroviseur te. Place te utaka parce que boya ko luka ken. Beaucoup taka déjà ken na makambo na ye beaucoup tiken. Boye bozolela ken on a besoin de visibilité au sala biso pe kombo. Kana mutema malamu oyo. Eza bande ko mususu oyo bayaka na yebi ekuta ta ko yeba te na mona ta vidéo na yeke. Mais lelo ba mabe na ngande ba bombi yango na mutema.
bolamu na nga nyonso bapikoli yango na motema na bango mais esala rien esala nango rien balobi les chiens aboient la caravane passe donc continuer na boulot kaka. Ça c'est très bien, je crois. Ezara poto éclairé en tout cas dans Koko t'as pas trop dans la profondeur à la polémique, c'était important tout le bélayango mais ken une fois na beaucoup mais kuna biswa tozali mom ken qui était ken ba betier ken ba menacer na aéroport ken na bina filé alors au final on doit comprendre ezali banani nde ba orchestra ke loko wana pour que bino tango bokoma ba yamba bino ba menace pour ba vidéo total tali ozozaka na ba maître depuis ozoboka ba maître donc finalement c'est qu'ils avaient pensé à solo alors. Ouais, en tout cas, Agoyo Pitbull, Maître Van Damme, Maître Long, Choucha Mabel, Mikiliste, Schengen, Oazo Bundape, Bitumba na Italie, Kalamingite, Maître Farangando, Maître Baza Ebele, Tozuneti, Maître Boika, Oazali, oncle propre ya Davina Gola. Ok. Baza Batu, Pena, Sambango, Napena na Zomo ba risque. En tout cas, surtout mingi na pesa merci na Maître Boika oza oncle Davina Gola senga lobi ken bato bazoluka basalo mabe baza intoxiqué na Kinshasa masola ngonga pe na kati mais nazo asire yo ke mutako simba yo azate parce que biso ba maître toza sima na yo wana champion Boika na nda banda langa jana aéroport. Alors bien il y a pas na kati. Il y a pas na kati. Intoxication na Kinshasa. Est-ce qu'on appelle ça comme précision tika alors binga inde oncle ya Davina menazo bisa yo on nyonso zo salema nga na yebi yango très bien. Mais aux grand frère nanga na salo mabete. Parce que biso nyonso ndenge to za awa na tiki to luka nzamba fongwela biso nzela to luka to katsa to kende ba destination. Là on a resalo ken mabe MC bloqué banzela nanga na lingate na simba yo ken pona sepelisa kaka mutu moko boye oyo azo intoxiqué biso to salo mabe mais mutu wana il faut yeba mutu azala ko benga relation nini oyo bazana ngona ye wana il faut to tsote kaka po ebima na nenga mabete. Mais risque ça tout na so mutango izaki nani azamuka domaine nini musicien journaliste azapena artiste musicien ya Kinshasa artiste musicien pena ya Kinshasa azamuka yeba ni toni parce que au final yo ba problème na yo moko zala na onde kende ko pela kuna en tout cas na Turquie kuna na zana problème ata mo côté parce que to senga ba ya vidéo que non vidéo ni kia na finga batu awa ba masango po ba ba menace ane comme na mo pe to kutana ba kwante abi non ba bisa soka to sala mascarade ya lisolo ana osike muto ko mona banga na ken to yendo kwa na mai tout ça mona mai wana ape wari on za fanatique ya Fally o bonne na ko niveau sim ya menacer yo kate aza wari mais ezali kambu ba promettre bango mbongo donc on sa kopa mbongo exactement eza ba promettre bango mbongo soki bo sali boye to tindela bino ba mbongo to luka to faire voyager bino boye na boye. Du coup bazu risque on a mais eza mutu pe wazaki à la base ya makambo ngo mutango bazana na bolo bandeni ape na makila ne pe zana mais makila ngo zo souffrir ben ozo promettre batu opesa bango mbongo mais mbongo wana bandana no mse pa mwana zela donc makila les aki kuna sur place na Turquie makila na siko zo souffrir Ken piana mais information musu pe tozui ezaki batu mo pe boye bazwaki moi chicon netika rabaya ba bebisa concert ya bina file za pe mambo solo à part makambo na yo wana na musicien wana. Bon au moins premièrement non bina file mutabeti si concert na mboka wana kombo na ye Hussein Saidi ana za très puissant kuna niveau abala mwana pena ya autorité munene ya mboka wana. OK donc comme événement ezalaki na maboko ya Hussein Saidi ezalaki moi pasi mutu mo boye oya oze kosala n'importe quoi. Donc nakoloba Hussein Saidi abala net mwana net ya général Kasongo ya mboka wana. OK parce que na binicho tiki bandule beta mate mais ya wana aoza beti sandule pe mbile zoya ye moko soki producteur abimia soli na mbila bazonga parce que moi si na ero bazane ya simbe na maboko moi si ana za mwana ya mokonzi ozo papa Hussein Saidi abala mundele
Ok. Siko, donc, quand l'union sauté salement que Simbagite, mais après nous la bien affilée, on est à Maraboro que tout n'a bien affilé, bah mettre Batuana, pena Bazelanga, pena Libanda Baya, pe délai. Quand même les producteurs wana à Simbanga na Liboko to Bimanaï. Avec Oaza Mobali à Simbaken. Ce qui a rejoint Tenali Lobita Zone Kinshasa, Oaza Mobali à Simbaken. Vous savez ça, il dit quoi? Dans le Bamambo, Naza Claire. Jolongwe wana toketi place bina file azalaki. Tuko tape bina file na ba mettre. Ba ya wana ba se déplacer ba yeti wana. Ba mettre to zaina ba mosiko ba ye ba oh ya bolingi ni siko. Bolingi nini? Ba bino bo saka na biso to zo encadrer bino bo simba. Ba bina file ya bima solo très bien so botoni ya bisa bino. Elo na se pile pe bina file ba mettre ana nyoso to ba fatigue na. Talaka eloko ezabi un peu na bina file. Surtout comme on peut ça petit aigle. Tous les moutons à l'Ingarafali, bah soutenir bien la file. Tout le monde a une délégation, tu vas Suisse, bah Belgique, bah Paris, bah Londres. En tout cas, Mambotou très bien. Alors pour tout le bilan, analyse par rapport au concert à Bina Filende et les Canicuna, tout reconnaître que le concert est bêta maté, au moins le surtout pour et bêta maté. Mais comment on a bien affilé au bêta? Au tal qui réaction à tout ça, premier voyage d'ailleurs au Québec, musique, peut-être les bandes d'Afrique, tout le bas. Au moins qui va tourner, bah ébipe banzembo na ye, bah tu vas appeler na poser à concert na biso tourner. Oui, bah tu vas y banzembo parce que er bien affilé zoyemba, bah tu vas au ici. Ok. Déjà, il a bien affilé ça là, surprise déjà. Aïe, à juste drapeau à Congo, à Tonga, on peut être robe. Babandi hymne national, debout congolais, bien affilé soit entré dans ici. Ok. Donc, là, on est allé surprise, moi, ça les s'attendait dans l'autre. Dans la vie, on a Marai. Oh, veux pas ça qui wana. Veux pas ça qui wana na moi si. Veux que tu aies une délégation suisse à blaguité. Veux pas mater podium. Donc, et ça là qui est bien. Na moi si avec Marai à qui wana en tout cas et ça là est bien. Allez, fais ça na téléphone. Ken piana na maramuka ba concert en kuna Turquie lelo oyo to koma vraiment marampe belé libanda surtout yo zaki na concert ya Fali na Bercy ya même temps type kozala na bina file nyonso enza libanda tout ça ngoka mpanzela ngwana Europe par rapport à la réalité Europe bato balinga sou musique ya ba congolais te bato ba comme même koluka bazwa ba comme sonete ya ba combattants comme ya Turquie tango mona so bato so ba na bango bazo yemba ba bina to lo banini c'est que bango ka nde balingi te mais bango pe ka nde balingi. Bon, makambo wana ezalaka nango pe mingi na série ya bon tolobaka série ya régime ya papa na so Kabila. Mais na minute c'est comme si batu ba komi ko changer moi moké. Na régime Fati. Dans régime Fati, batu c'est comme si moi dose ya kanda o bazala nango c'est comme si ekomi ko kende na kokita. Et comme on appelle un jour pe kanda na penyo sociale voilà. Ça c'est bien. Ken piana à Kinshasa, les lots moi marambo zape ko mais belé surtout nous avons vraiment très direct relation Ken piana na ba journaliste. Tout à l'heure au moto le baton so abosa na bolamu ba otalara mabe ba bazo sala bazo sabo mais en même temps les lots oyo na aussi maintenant avant na kota relation on a ba journaliste na ba na relation na yo na benga on a famille est victime ton a fallu pour pas si je peux me les permettre parce que généralement tu dis que quand on a une émission mon atala qui yo ataka baté moi pour répondre sur muta kosi toi fini fallu oui si ko ils ont le bamanete sur moi aux informer maintenant sur informer que mot te peli entre yo na fali entre yo na bato fali relations étaient pendant que yo tangela biso ba souler à bon comme ba faire voyager mais bazolo ba ezolo ba internet yo na bango et mame ouais, bon, na ebi nanga te moto epela par rapport à quoi? Net ba bengani yo kuna, net ke na so kuna te. Net yo pose une décision comme lo ba mabe na bango. Non, premièrement nanu batu fo ba e bango ke biso biso to salaka e pas fali aza artiste et musicien. Oyo to soutenaka pe fali na sentiment te. OK. Ezande makambu o fali asalaka nde biso toyaka kaka pour faire éclaircir bato parce que lelo bato musu bamona ba keni wana basutena fali soki nde nini bafika bato pona fali mais non soki tolobi fali azosala makambo ya minene koleka biso bamisien nyonso ya Congo toloba yango avec bapreuve pe ça fait 3 ans yango bo expliquer nga mouvement nini oyo eza au top tosuit depuis 2017 ti lelo mouvement nini oyo effectué beaucoup de déplacements pour les F-18.
siko soki to lobby ezana batu mususu bayaka wana aye azofingo inikima oyo ozolobela batourne ya Fally mboma na batu moko baza wana inikima baye kofinga yo po ozolobela ba trophée au Fally azui depuis 2017 ti lelo musicien ni azui ba trophée belé koleka Fally parce que lelo mo boto remercier rapé artiste net Fally na ne moko atambo na 5 continents so babilo wana soko ye koloba oye baza basala click na bango po ba kofinga Fally soki de mais non mutu neti nga boye nde naza boye nayebi te na Fally po patoko bebanela neti nini yango toye kotuna est-ce que oyebi ke ndako nyonso to ezalaka na baproblème nango ndako nyonso to ezalaka na baproblème ça c'est vrai même Fally Ipupa aza grand star ya mboka na biso parce que lelo na Fally Ipupa aza grand star aza au top ya musique na biso tokoloba pe bamusicien nyonso na bayaya na baleki oyo babimi lelo bamusicien bango nyonso batanda batrophée oyo bazwa na musique omona batrophée ya Fally ekozala kaka likolo ya batrophée Fally na miniti aza batrophée koleka tout le monde siko même Fally Ipupa ndenge aza wana aza mpe nzambe te azaka mbuta mokili azosala baevre na ye logique mais il faut koyeba ngo ata ndenge tozalaka na bandako na biso na bamare apale boye mo boye bite ke basi na biso mpe bazalaka biso afandi mpe na masani mo boye atonga mpe mosu jo na ye mo boye biso mpe bajo ya mo mpe totongaka mpe bamomi na biso quelque part siko eloko nini ekoampeshe mpe moko boye mpe défaut moko boye mpe esalema parce que Fally aza humain baentourage na ye wana baza bato normal neti biso siko baproblème mosusu ezalaka bacuisine interne tokosala nga azali na teki namoni photo moko bopublie bosali émission yo Frank Demer tout ça bosali émission yango mpe ebimi bato babengi nga Ken Malgoza te faki batiata Valdi tout ça boye na boye nga moko nayebaki déjà kie ndenge bosali émission mpona biso yango na problème te ndenge bosali émission membre moko peut-être ya fimbu na fimbu aza te nayebaki ke bota bamakambo bamabako ekobetama mais elakisi te ke nga naza na keto moko boye mpo bino bokendaki kosala émission Thierry Mombala nga na tosolaka chaque jour tout le monde en a rappelé. Tout le monde en a rappelé. Franck Stéma écoute massa na tozala na air tout to sala ko to émission na l'église. Siko batu ba me na ko benga na Demer yo na ken est-ce pas problème. Demer on expliquer bino na ken to sola ka air tout na téléphone. Oso comprendre siko. Nazo comprendre te ba émission mususu zo botama. Non mais Ken, ma émission na photo solo la parce que ce qui est bizarre dans ton monio émission monté au sali critique Tony beaucoup de mamans absence à Fally d'être sur là qui ont même na ba Fally na ba téléphone comment même c'est là non mon ba pardon limbisanga même yo moko boké ko sala émission au monaki moi clic mo bo sali wana malgré na azala été au mona déjà absence à Fally wana est-ce que vous avez qu'on se reproché que créer comme moi moto bien sûr que oui tout sur là qui ont coup vite fait mais ce préoccupation commune yo na on sala émission lobité mais bateau bazo sala ba émission bizarrement ba sala on peut na chaîne notée na chaîne na raté mais ezo zongela yo retomber so ya pas nanga mais ngala on se permettre de citer nommément bato batali plus l'émission à maniquer comme quoi bino vous êtes mécontent bolongo est victime on bato mi tuna na est victime ngo bozaki na poste nini et puis pourquoi mambo émission ne comme que makamusu na quoi et puis ezozongela ken charge wana ezoyaka pana merci beaucoup Mumbaya manike aza mukolo ngalo bana kolo ba mabe manike te mais tozalaka na vite ke tozalaka na vite ya koshoka kaka bato ozalaka na bango bien moko choqué bango okei moko yo sengi pardon moko sali boy omone sala ka biso pe pasi moko boy kotala babia choko waza vie nanga nalinga après si babia makasi OK mane de John sola zolandanga mane nana na mabe moko na kolo ba pona manikete manike sauver nanu avenir ya prince moi c'est pas tu promettre eka kalate na podium na miso batu mokili mobimba fallait promettre eka kalate
qui a memaye poto. Poto, ouais. On a chaque club. Ce qui est ok na ndenge ya réalité ya makambo. Manique de John alobango clair que ba solliciter ye pa ya artiste et musicien na Samboka Inos qui a sombeleka a même pe voyage moko a monene tout ça. To meka ko solango a sala pe sous les voice. Abiye kuna bazo senga ye pena aya ko travailler. À ça la voice c'est clair sur les je pense nandimité sur les voice ana bungisa yango. To meka ko sala moi réunion moko boye to bengisa Manique de John to sala moi réunion moko boye ya ko doser esprit ya doser esprit tout ça mais Manique de John peut-être à comprendre vite à comprendre vite vie il faut protéger la relation na batu ozara na bango bien moni batu na ti babiso boye pe to ça rappelle un mot boye pe un mot boye tout le monde appelle ah façon mso marambo afale so kende na tie kende moi bien te amso ko beta li solo mo ya cuisine interne mais est-ce que marambo bo solo na cuisine interne il faut boya ko solo moi mso da ba caméra vraiment Chéri Mombaya eza na orchestre mon côté Oyo amso ba 12 ezalaka te orchestre bongo ezalaka na Exacté. Na ba orchestre surtout soit motonete à Roger Nando ou aza excellent porte-parole ou l'équipe porte-parole tout est-ce que ça c'est mon bimba balingaka ndenge papa chéri moko alingaka Jamais. na koza la pebo en tout cas ba fanatique d'union surtout ya Fali bolandanga très bien na koza la pebo mso Fali alinganga makasi alinganga pena makasi mais ça na batu moko boy peut-être o bazaka na département na wana mso mutu moko biti nezaka ken il faut alongwaka pembeni ya Fali parce que batu mususu baza ba spécialiste ya ba mvutima mutu mususu akokende ndeko asimba kisi po amvutaka ndeka leader o ya lobby o ya imposer po leader ayokelaka ye kaka makambo wana esalemaka na ba mouvement tout oso comprendre donc makambo wana esalemaka na ba mouvement nyonso ya na batu mususu balatisa ba leader balatisa bango pena kitambala torti ninja boy babosanisaka ba leader mususu makambo mususu mais ezaka te ngana telaka considération na amour oyo kolo entreprise peut-être apé ça va OK. omoni lelo Fali po baza artiste moko aza na amour ya kibo papa akomona pe bo discuter entre bino na bino bana parler moko akobenga na ye kote ote akobenga pe kote ote ya zotala na ye makambo na bino na musika po ya za papa o azokamba bato ebele lelo Fali aza na responsabilité ya bato ebele imaginez-vous depuis Fali abandi carrière na eti lelo tala ndenge ya kombola na entourage na ye alongola na entourage na ye so tobito cité bakombo za ebele ayoka pasi na entourage na ke bakoza bato ya bapasi te alongola mingi na Kinshasa mema bango poto biloko wana esalema mingi te biso tofandaka pe boye balakso omoni vi azolekana o master ya wera bakola pena na wera Merci l'autre. omoni vi azolekana master jibe pena bakola na jibe mais lelo bamona na kasute po ba muninga koma yamso na ba moyen omoni vi azolekana bakola pena na kofia siko Fali premier artiste na sepelaka nango pa Fali azona no ba camarade na ye ba mi ya souffrance na ye apesa bango moi un pas ya vie malgré ingratitude eza nango ya monde tobike na monde ato sali mutu bolamu ndenge nini lobi pe akoba lukela yo mais eloko oyo ekontaka beaucoup plus salaka mutu bolamu moko bo sauver vie ya mutu longolaka mutu na pasi lelo oyebisanga kena obeba na sur base de quoi que boanulu basumaka muna ete naloba na makambo ya Fali te pona nini mais tu ebiti onto c'est là naloba na makambo ya Fali te pona nini nalobela artiste nyonso ndeko nanga inongo na tikai wana eza siko e como que na niveau ndeko nanga inongo siko na tikai artiste oyo biso tokola na pasi mo boye pe biso bana basoda pena msu mbongo olamba boye pe ezate
mère wa beauté eza ba bilo mo ba msuye mo ko pe presa ebité na mo beauté azo zo msumbo on s'appelle Angel sombela ba leki no bilo ko mema anda tala lelo ko ignorer mutu omoni batu net ba na ko souhaiter maloba oyo zoloba te un jour ekoma o batu bazoloba un jour ekoma nga zoloba nga ko lepa mama mbanda mama na biso kaka mama na so mbanda wana apelisa pe msu moto bakoni boye awalamba biloko na mbongo ewuti pa mama fali eza makambo boye nga na préféré un jour bato bosalaka baémission na sœur Angèle po meka nanu bosali ne ata bino boye oyambi nefisi kata na telefone abetelo batémoignage wana omoni ere tookola ti tokomi lelo eya bilo mosusu prese ayebi na ye te natalaka ye moko fali alobani abi nasepelaka na mutu oyo akabelanga $20 baseri na ke mutu oyo apesinga $1000 lelo nakoma fali ya balar ngai mpe pourquoi pas naoza reconnaissa na mwana ya mama moko boye oyo azala okabela biso tolamba ta na mota mama asalamba ta na mota bakoni na moma oyo souffrance bamoma oyo ezalaka 2 jours mpe bolie te mama ana azalaka mosu na mawa aopesa mpe mbongo mosu bolamba quelque chose nazwa fali wana nabanda kokombattre makambo ya fali mais non nakodeside lelo mpe nalobi ke non pour éviter les problèmes parce que pour éviter les problèmes nakodeside na mpe na bi bon mosu baconcert afali na bando kende nanga te mosu barépétition afali na bando kende nanga te parce que tozala clair tout se valait face te parce que nde na boye nazala bien na mutu nyonso tu naza bien na fali oyo bato mosusu baobule so nde nini mais présence nanga bato nyonso boyebi yango très bien handicapaka mpe bilongi mosusu peut-être mais kasi on il faut tout comprendre parce que problème eza ke mais bocomprendre ndeni depuis fali na poto ye moko alobaki non ntango batuni ye question na conférence asala sur ken mpe na po no mais déjà à la base aza petit nanga nalingaki mingi siko bato balingaka tokende na masolo yango ndeni siko bato nini bazwa handicapé pendant que ye moko leader chef d'entreprise mais bato bayebi bino nyonso boyebi ke depuis nauta bavage boyebi na bino makambo nyonso ebima wana déjà etika bapota na bamitema ya bato mosusu bazala na bapardonaka na baproblème te chéri mombayanga nazwaka toya concert ya maluku ya mwa signalanga na chomba weekend soko ozoya kotokoya te mpo na nini kombo na yo na staff na yo si babeti yango mama na 12 comme sur le base na ya wa te parce que ba 12 wana ezalaka kola okesa oyeba na ye te kola okesa olinga yo même mwasi na ye moko boya za na linga na yo te mais la décité ke nga na ozwa kanda ya proche wana na bambela ngwa mso kolo mouvement ça ana problème moko nanga te fala linga nga makasi na confirmer ngwa linga nga makasi papa tokolala te kolali olamuki so la bengi yo kaka abandi kose pulmoner asala dossier boye asala boye abomi amso 4 jours ou 5 jours et on sale le dossier emsa koloba te mais un mosusu emso pe coaching eza quelque part ça c'est vrai na fanda pe boya mosusu tolali tolamuki keno za est-ce que ba na parler baza bien ya ko za mso moi 6 euros to la bengo à l'occasion de rien apesi yo est-ce que yo oza na chance soule kaoka déjà za bien bongo na yo non en tout cas ngai po nanga na loba ngo nzamba zo kanga na sambela raso na tsa bato na mabondeli na kobosa na garçon na soulete na kobosa na gaite na bike ba fisto koloke baza ba koko de la so baza bato baza pena ebele ba maman mimitike va tout solaka très bien mais garçon na soule na kobosa nete yango na zo mwana na pesa ndoina kaswa de na mutabongo pemene obi ba de la so baza ba koloke baza
ba mère 1000 chèques baza sikoyo point nini car soki za peut-être mutumo otumi balé faut handicapé au point que et comme misanyo so question na ngana tuna mengai bolo ba ekomi ko misanyo na sali émission nini o ngana lobby peut-être voilà place problème eza siko yango wana ba ebike image principale la film na filmbu eza ken piana parce que relation ya film na filmbu na fali tona est victime de tout monde na bango eza d'abord ken nde mutu amemaka film na film. OK. Même ceux qui une émission toujours validi et moi la peau à ça la musane bien mais pona quand il y a film na film. OK. C'est quoi film na film za ken. Ba maramusu relation entre ken na soulé et za ken. Il me mis film na film bo tu bete sur le solo lobby soulé tanga ça ba visa abi mais ma pena équipe na yo. Mais ça d'abord pona ken l'équipe est bénéficier. Yo mo joza bien bongo. Mais poni ba makamusu sezobima ezobima peka na bato film na film. Bansoloni bo betaka nini bolobana kuna oyo esala ke bimaka na media. Bon na habité au monde Babylone sur media zoloba. Soki pena sous le kaoka tali yango aloba non. Fio ba livrer pena information. Parce que ça ba information vrai. Kasi na badaki na ngoti na lobi yango clair. Ça ba information vrai. Ba livrer pena ba information. Pourquoi soki to sali makambu o to salaka masolomo bo soki to zana valdi ye moko. Pourquoi esbimakate na ba média? Mora na malika na pesibino bambote belé place boza. Na pebino pena bambote. Na pebino pena bambote na sia mutema pena na ma miso etanga pena sia mutema na pesibino bambote. Na pebino ka bambote. Merci. Pourquoi soki tozana batu moko boye, il faut kaka soit maman ou l'équipe, il faut que ça rate la lobby. Soit qu'il y a un bateau mort pour le bazar, il faut qu'il y ait un mis de Taylor dans le lobby. Mais maman qui est dans la correcte. Morana Malika n'a pas suivi nos bambous. Nous n'avons pas mbolabino. Nous n'avons pas mbolabino. Nous n'avons pas mbolabino. Kofelo mida yemba, mabenango bombi na motema na yo e. Bola munango pikoli na kata motema. Ata un jour yo ko se souvenir. Te, problème est c'est ça la vie. Vie yango wana vie oyo to ya ko vivre na mokili, to kuta na makambu ya ndenge na ndenge. To kuta na makambu ndenge na ndenge, to kuta na bato bien. Tokuta na ba traître makambu nyonso to. Elo na sepelaka na manike mwa muke. Manike soki azana besoin ya koloba, alobi ye moko. Manike abatama mingi na sima mutu te. Ke ya batami apesi mutu information po mutu aloba ya batami te. Manike ayaka ko gafe le biso me ye moko agafe. Azwa mutu te ka bengi ye ba pesi a livre nyonso po mutu aloba te. Ngalinga mutu azola sa vraie face. Yaba monaka air mambo inazoka ba occasion alimbisa manike. Pona monaka kofinga ya manike waya ka msoko déborder le biso na internet. Eza genre peut-être on nzamba salila yeka bongo. To supporter est-ce que bongo. Mais nga bato na monaka très dangereux zaka ba hypocrite. Bo fanda pena na bato na bolingo moko ya hypocrisie. Bilo wana ebangisaka bato parce que lelo to lia place moko to mela place moko tozoya ba mitema na bino ndenge ezate c'est pas normal to fana na valdi boy makambu to kosola makambu nyonso ya minene ebimaka te na pesi bino bambote mura malika na pesi bino bambote nzamba pambola bino vraiment bambote na bino yango wana bozoya herbo yaka bozalaka toujours na position faiblesse. Boya pembeni ya kene. Boye ko luka eloko moko boye, o bino boya ka koluka. Ko bima na bino bo bimara mabe. Ko bima na bino bo bimara mabe. Mais boye bakango très bien, batu nyonso tu o bo chu bakanga mbelisima mukongo. Boye baka très bien. Ngamu tabimisanga na monde ya TV, c'est honorable Zakari Bababasu. Venanga Zakari Bababasu atikala lo ba témoignage moko ya mabe pona ngati. Et ça na émission mon côté oyo ngana sala na choka viezak. Et ça na place mon côté oyo ngana kenda kotonga Zakari Baba. On va toujours bola mona. Mutabimi sanga na internet c'est Kadhafi Mbumbuti. On a toujours reconnaissant.
on a pas Kadhafi, nazalaka na position de faiblesse. Moi na mobali wana apesanga chance ba découvrir nga na poto nazalaka reconnaissant vers yeti lelo na roza téléphone nga na bengi Kadhafi boyo ka climat poto so la Kadhafi se déplacer à longo chez ken mikolo to mona te poni ayeti parler côté la bande mais on bino bozongi c'est la kanga problème ezate bo continuer la bino bozongi c'est la kanga ba mabe wana bozongi saka mais nzambe yemoko ayebi nzambe a témoin dans le bibo bato babimisanga ba mi balé na monde TV Zakari na monde ya internet Kadhafi Mbumbu na bato wana mi balé ngana bango tozala toujours na ba relation bien. Quelles sont nos questions avant tout cas? On a l'impression que na répondre sincèrement maniquer moi mukie malgré au révéler biso mamba ba tentative ya ke bato ngambo ino spi ba proposer que to ko lo ba ke conclusion za que ma munyo sanzo lo ba les appelle pression à proposition côté kuna. Mais à proposition parce que elle attendait la sur les voix ça la clair. Que ah bon ba le côté ba proposer boy. Si quoi sous les et l'homme est tourné de John alors ba proposer voyage oh mais yo to le c'est le voyage to il paraît passeport on a yo moko kenda boto lambo on a affaire étranger et boya ba c'est le passeport ce que to même après c'est bon marqué boto lambo to même comme même moto voyage base ya voyage dans la passeport c'est voyage passeport exact. Biso F victime toto sani parce que tu es pas que il faut un passeport. On est là les pengler à mon relation na yo na Moura na Malika pour tout que me société parce que on reconnaître moi muke mamba maniké asima ngo yemoko valider bima relation na ngana bango quand même. OK relation na ngana bango tozala bien ngana regarder ka relation. On peut s'emboter na maya misu na mutema na maya misu na mutema parce que on a fanda na Valdi na zwa ba trahison ya ngoto tuni relation wana ezani na minute to ça bien bato ba la ndabiso ba comprendre makambo nyonso mais ba ba makambo mi dans la Taylor azoloba to zalaka ngai Valdi Moura na Malika ozo comprendre makambo saka to la loba na concert makambo to sola na soule en police to zalaka ngai Moura Malika na Valdi saka to la détail nyonso tout. Mais ça n'a pas belé ou ezalaka msu bofandi pe boye moi bofandi pe boye parce que fallait pas mutu kaka bofandi pe boye mi pe msu na sa mute parce que partout ezalaka bongo partout msu to va msu na valide tambo boye tout le monde a ba bêtise à bongo te mais problème ezate via Moulay message na ba warrior nyoso ba otala o ba koma ko mitu na ba question bien là c'est mingu ba okama nde ba moni biso na plateau moko et ba okama na message yo PC mais ba warrior nde bazana ba bike mbuto ako trahir falite na ba façon nyoso zanga omoni non mona ba tu mususu mingi komika ken faut reconnaissant omoni Fali. Il y a un problème. Déjà, comment juger? Reconnaissance. Na tuni batu ken na sali nini. Ba song c'est là ma ba émission manikia sali. So manikia genda sala ba émission pa ndeko na biso Mike Lokamba. Est-ce que ngane na dirija site ya Mike vraiment? Coaching na yo. Mike paza wa yamba ba c'est mo pe kabu ya zo le kana kabu ya pe boy everything pesa c'est pelate. Lelo mani de John ba propos ya zo lo ba peut-être ayebi ke na film ko simba te. Il faut ka site moko boya ke ndo batama. Yemo ka abi ke na film ba lingana bango ba message a boete. Yama ke batama na chez Mike. Est-ce que Valdi tamba andi mapena ayambi pena manike abi misa ba propos bongo mais Valdi a comme c'est mission na 10 minutes ta kata na abate mais pardon. Oya ka il a problème pam. Mike, il y a zanae, nanenge nae, ngani keso ga ye, alobi makambu na ye, ozo concerné ye, c'est tout. Mike a un intérêt moko te na mamba fali, so mutu mo boye, même au salir fali, même au loba bien fali, ya zana ya zo yamba na ye, c'est tout. Faut que Mike ezapete. C'est ça. Ken to comme l'option suka loba suka.
Lelo basuka na we fa bandeko na biso nyonso to bo soutenaka artiste et musicien na biso fallait popa. Talaka na neo lisusu ba trophée ou chose wa na fema. Kaka ye lisusu ye biso so ba trophée. Azui 3 trophées moko na okina tiagezi ma wete yemi bali. Donc ngana zawana en tout cas ba propos ya Manike bozaka na numéro ya Manique de John bobengaka kaka ye. C'était moko peut-être bosani o Manique de John aloba nazalana ke na sola kutuna Karine lisolana peut-être bosani ko kaza lisola conclusion basa ya kole lumumba ba wala ndabiso parce que zo inquiété yo yo na bi coaching na opeza na kati wana yo zana ye ba tumo pe ba finga ka fali yango yo côté la kokumisaka mais na téléphone bosola na bi local même merci beaucoup Mombaya et local bosonga na ko informer yo nanu ngana Karine to bebana na kati ya orchestre héritier na yebana bana soulete na mutu moko falite eloko te Karine mokonza za live film moko tozalaka na ye ba pire ba master boy tozalaka na ye ba pire ba série Karine azo finga pe fali tozalaka pa héritier wana ngai nazalaka ko sepela nango te yango moni ngai pe nazalaka ko ya soki ya fingi fali ngape na finga musicien watindaka parce que héritier azalaka ko pekisa ye biloko wana osalaka mpona faliana na sepelaka nango te mais ya expliquer héritier à part yo na travailler na musicien boy yana biloko musu na sala rapona kotinga kote kuna osoka pa ngape na zala ya ngape na fingi ka mutu o atindaka wana to sala pa wata wana bosola te ko so wana nande na Karine to bosola to sala ka sola normal mais so boye bo fingani ke oh vatu parce que tant ba mani ka lobi ke no na Karine bo na ye yo sola est-ce que yo ka li solo te na lobi to sala pa wata ngana Karine to sala ba pi ouais to sala pe émission mais na zala ko conseiller atika ba crash kwa zalaka sala pona fali parce que nga zalaka na ko travailler na fali te na zana numéro fali te ya mutu moko fali te mais ngai na zalaka na bolamu moko boye ba bolamu moko boye o na vivant pas maman wa fali na zalaka sepela te ke mutu moko boye afinga ka fali parce que ngana Karine to tika la sala jamais politique moko boye peut-être tout ça la politique parce que appel wana ne balobeli ezo éclairer biso ke ko finga na ya TV la coaching bosolo na boye yo finga fali na to luka to kende malembe to luka to kende malembe to luka to kende pena malembe Karine to bebana na héritier zui ba voyage na États-Unis tout ça héritier azo kende na Karine aleki na bemission lobi bakeni wana to considérer bango na latin minute ba papier génique guerre banda wana eza na mutu moko ya fali atindanga te ke kende sala guerre na Karine est-ce que Manike azo bimisa na munoko na na mona ekutu ke na sola na Karine mais oui ke ba isepe zela na nuke zela tikana okende na explication na otina suka azo bimisa neti Karine yango azaka nde adversaire pena ya fali ko soki Karine peut-être azara diverseur soit ya OK soki FVT mbaki mutasola kina Karine donc il fallait mba moko longoli yo confiance c'est que nde Karine nde fallait ça bengana bagezi mawete OK c'est que nde fallait ça bengana ba robino mundibu bako makapembe na ete parce que bango basola na ye basola kana très bien basala ka pe be émission so ba ke poto pe bakuta na ka air tout ndanga to pelisa moto na Karine ndenge pe jour moso pe occasion ko pesa mape motango pe kufi nango pe ezala edépendara kana volonté na biso eza makambo tali invitimité etali falite musala o ngana zana pona ko sala fali eza ko défendre ba œuvre na ye ko lobela ba content na ye ya ba concert ko lobela na ba trophée azozwa est-ce que nga na yebite soki déjà to fanda na mutu moko afali azobeta tali solo mwana na Karine non na yoka li solo na ete soka zala malambo Karine soka fali mona malambo ba Karine wana bato ba ya ba YouTube amona ngo ba théâtre mo boye bato ba luka na bango mbongo na sima kombo nanga eswaka ete nga pe soka exemple ko fali abenga na robino pembe na ete pwana gaz mawete pire muta Karine na sala pe émission na gaz na tu ne pe Karine wandeni bomba wana eza badini privé nanga siko nakoloba ndenge nini jour moko na rotana
Nabengi Neneya oyo kaka Neneya journaliste azali qui avait Fiston Koloke. Neneya robombe lokote nabengi Neneya. Nabengi Neneya na toso la na ya lobi Ken. Obengi nga kutu na téléphone mais na so la na Karine mokonzi na téléphone so toso la ndenge bazo finga ye na nini na internet makamuna libala tout ça. Oh, c'est que ça kalaté alors. Kalaté ka parce que makamuna libala bandi kalaté. Kasi te kalaté awate. Na uti batu ki kala valdi ayebi na jour angote. Na bon so la na ye. Explication ezama kala. Ya kalaté ka sikoyo. Atemeli babi yo. Alobi bongo na bi mama. Baboyo soki baboyo ko lelate nzembo ka héritier yemba. Mbala moko aza ndeko na biso mwasi to solaka te. Neneya atieni ti conférence. Ya bandisi ko expliquer nga peut-être ba mabaku o akutani nango pona libala. OK. Eza tozalaki na ba numéro to bengani te. Basola na bango na Neneya makamba. Les jours en bozala na manike yango. Tozalaka na biso na manike to kendaka rotana koluka nani yo roboto sala émission bazala na Eliane. Donc émission moto ça vous avez na ba validité à moi jour yango. Jour yango wana o tozalaki. Makambo kasi jour to sala émission na Eliane jour yango wana ti. OK. Ka jour yango ti. Ezake no baso nga benginde parce que Neneya aza camarade ya Karine, basola na Karine R2. Ouais. Na Karine Neneya pe aza petite sœur. Oza papa, kaka jour to sali émission na Yorobo. Siko, so to bito peto to la question moko boye pa ba public yo balandaka biso, ba to internet nyonso tout. To sala na Karine guerre bien sûr, bazaba ekiri na ba Jaël Show, ba Leketu, biso pe to sala ekiri na so. Ngana Leketu to comment to sola la même émission tout mona. Ya mama tike ko tika l'éternel ko zala te. Jaël Show to sala na pe émission to sola très bien. Karine ga be to sola te. Siko so to zui entre Manike na Karine Mokonzi. Nani o ngana ko limbisa te na vie. Parce que Manike a finga sexe ya mama na nga boye bibino moko a finga sexe ya mama na nga na internet. A finga sexe ya mama na nga na internet. Bona kisanga vidéo oyo Karine a finga sexe ya mama na nga. Toza entre Manike, toza na Karine, nani on a rosa la facilité peut-être à limbisa. Ce qui lelo pe esali ke msusu Karine yango peut-être to sola. Na kobanga mutu moko te. Non mais parce que l'émission Manike a vous êtes hypocrite dans le sens où mais na za hypocrite ndeni na zolo banga na sola na Neneya za na deux numéros. Na sola na Neneya za na deux numéros musu za ke sola na Karine. Est-ce que ken kundeza boye na sola na Karine yoko benga na numéro o sola mbamba po na sola na Karine. Mbala mo atemeli mbamba mo Karine sikoyo abando betana ti minduki mais to soli na biso ka normal par rapport à mabala na ndenge ocho raté d'habiter courage et vie mabala nyo soto za combattre bongo après Karine alobi oyebi ke ba kino pena baza ba moins sérieux ba congolais pena ya sérieux net garçon na Valdi tambo moi ça ozoka pena Valdi tambo mais c'est que yo pourquoi t'as ka combat Valdi o tena mona garçon na nde garçon sérieux nga jo pena na ozo mobile net Valdi na mo net ochanga à l'aise Ken tiana na vi opesi exemple à Valdi pourquoi pourquoi manager pet na vi moto na Manike pe ekuta zao ba mo ya yesu ka boya ndeko sola na Manike aboyi na yeko sola na Manike place émission hypocrite ya ngwana ya boy Karine aboyi ko sola na Manike na bi ba bo continuer ka sima so na bino ngana sola na Neneya après esili ka wana esili Karine ngoto sola ka wati siko siko pa bengite pour la suite mamba Valdi eloko da na bi na ngate na Valdi so ba sola ka kolesi na bi na ngate OK. Non, tout le monde en Valdi. Non, bien la tuna. Attention à Pauline Lumumba. Attention à danger. Quel bien la souga au président manager, Shadak le grand manager en tout cas. Téléphone en réserve. Na mama mbote monsieur comme okima kima. Voilà, biso beto pesi mbote belé na bato tout ba soutenir biso. Vient na placer di ebio, vient na Luiso Mbata na Cape Town na si ozolanda biso.
En tout cas, Bawario, vous se déranger na binote, vous se déranger te. Boy barake, to timbele si vous battre pe. Parce que tu approches qui va traître. L'orachou m'a été à mon anate, à Royato Sola. En tout cas, l'orachou ça la biso trahison. Merci, merci vraiment. Merci. Valde Tambwepe, Azaga Somo Fobope, ça la confiance Makasi. Donc c'est ça. Voilà, un grand merci à Bernard Chamala, Mr. B, Topesio Mbote. Ngalula Sangwa. Joëla Moulele, na peso Mbote, Mimi Bambi. Mimi Bambi. Donc il a passé Bambote. En tout cas, c'est un abisso Eli Marai. Na passé Bambote Belé. Donc Bambote na batunyo surtout chez John Anganataba. Viens à Louison Mbata. Donc merci beaucoup, merci. Voilà, merci à Bernard Chamala, Topesio Mbote. Bon retour na Gabon, et ça a un plaisir et bien des bonnes choses comme ça. Na merci pour la première dame de Lausanne, Topesio Mbote, Motema Vego Belisha pareil Ari Jandil Wawa, Topesio Mbote et Belé Mingi comme ça na Irène Biouma la jumelle du Caire, bien des bonnes choses na Nadine Mayo ya Banadine, Tati Eric, Longo Kimambel, tu pensais Penayo et puis dire comme ça bien des bonnes choses à mon mentor Jean-Claude Longangé, Maman Rose Faliala, Topesio Mbote Belé na Kelly Charleston, le général des Warriors. Mbote Belé na batu tout balinga biso en tout cas Claudie mais ça l'admirable to romi na biso na souka. On se retrouve très prochainement. Na clinique Misunga yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu yango moko ezali au massage pe omibikeli déjà avant kimunganga asimba yo inutile ya kwa na garde malade awa bango moko bapesa ka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akosenga bapesa ka malade. Mais Aïda, malade on a bimi kakate. Kongo donc la ko bimandele ni yata yo moko pensa. Awa no hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. Eza pona kolia te. Non seulement vous soignez bien. Il est na chambre on a bino éviter. Mbeto zo sala mouvement au malade alingi. Wifi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Na kombi tuna. Nazana mbeto hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Ngana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya Mama Grace Mandela la pétrolière. Est-ce que Tiambezali ezali te